oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitap. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengano. Nous, agents de télé Radio 50, représentant les 4/5e de l'effectif de l'entreprise, soit plus de 90% du personnel, après évaluation de la situation générale, notamment le climat de représailles marqué par 1. La suspension des émissions de journalistes et grévistes, 2. Sanctions irrégulières, interdiction d'accès aux installations à l'organisation du journaliste Mathieu Kamango, 3. Les refus catégoriques d'obtempérer à la sommation du ministre du Travail sur la nécessité de la mise en place du banc syndical, 4. Non-paiement des arriérés des collaborateurs ayant dépassé 6 mois. 5. Violation par Jean-Marie Kassamba des accords signés en présence du PCA. 6. Remplacement des journalistes et grévistes de leur poste de responsabilité. 7. Les paiements par l'administration Kassamba des agents fictifs. 8. Gaspillage et détournement de l'enveloppe salariale par le paiement du personnel privé, dont les chauffeurs de sa petite sœur, cuisiniers et lavandiers. 9. Fausse accusation d'appartenir à l'Amouka et d'être instrumentalisé par Katumbi, qui nous enverrait chaque semaine via Western Union des financements pour déstabiliser la chaîne de Joseph Kabila, Dixit Jean-Marie Kassamba. Et 10 pour tribalisme. Eu égard à tout ce qui précède, les agents de télé et Radio 50 décident ce qui suit. 1. Un désaveu total de Jean-Marie Kassamba comme directeur général de l'Espace 50. 2. Les agents de Télé 50 et Radio 50 s'en remettent au PCA, le pasteur sénateur Moïse Ekanga, pour le rétablissement de la paix, du dialogue social et l'installation d'une nouvelle équipe dirigeante. 3. Se réserve le droit de se saisir de la justice dans un bref délai pour imputation dommageable, chantage et incitation à la haine tribale et mégestion. Par ailleurs, les agents de Télé et Radio 50 remercient vivement toute la hiérarchie, notamment le pasteur sénateur Moïse Ekanga, président du conseil d'administration, pour avoir tenu parole en payant promptement les arriérés des salaires et comptant sur sa sagesse pour la suite des requêtes lui soumises par notre avocat fait à Kinshasa le 18 mars 2019 et signé par les banques syndicales et tous les grévistes. Je vous remercie. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mukeka ndi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitap. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka.